Bonjour, bonjour, on a besoin sur Actif Final Télévision. J'espère que vous allez bien, que vous allez bien. Partout dans le monde, c'est quand nous bozali, na pesibino bambote et belé na erni ne zo dépend d'aka erni bolanda biso. En tout cas, vraiment, j'espère que bozo monangai awa toza place ya pasi, toza vraiment place ya mawa. Bozo monaka na zana morgue yango na simananga, toye ko bimisa nzoto ya kondo na biso. Ndeko na biso, papa na biso, o ayebana ki na kombo ya Jani Fai. Oyo azalaki artiste comédien ya munene ya mboka na biso Congo lelo toye awa ko bimisa nzoto na ye poto ke nango ko exposer yango na musée. J'espère que bozo mona ngai naza awa na morgue vraiment eza pasi eza mawa tozolela kaka ndenge zalaka tolela na baiba olela. C'est ça yango toye ko lela papa na biso Jani Fai vraiment. J'espère que babone na biso bozala kaka brancher toza wana pona bino ba news nyonso to bokozwa yango lelo toza awa pona bino. Nazo fungola caméra na ngai nazo poser ba question pe kaka na bato bazala matango balandi papa na biso Jani icône na biso ya théâtre au bunyo so boyebie no fungola micro na nga to yamba ndeko moko to tuna ye question ndenge nini matanga ezo leka. Bonjour, bonjour papa na monio oye awa na matanga ya Jani Fai na monio. J'espère que toza na morgue. Ouais, toza na morgue donc pas ces makasi donc douleur eza makasi. Kubungisa mutu lokola Jani Fai aza icône na mboko donc esali passe donc ngakuna maladie mais ce qui n'apparaître à ça pour na Jani Fai. Vraiment eza passe kubungisa
artiste munene na kombo ya Jani Fai eza vraiment passe obiso stomda kozela bembeza ki corps ezala ki na poto et kokomela biso na Kinshasa biso ye toza vraiment awa na morgue tozolanda ba programme nyonso e kopesama vraiment eza pasi na mawa dans kokata koloba te po nazo kapasi ya motema ezo soit vraiment moto tozala ki na ye ake kaka boye donc e pesa pasi vraiment papa po na yo koloba nini matanga. Ouais, et ça dépend de la douleur. Sauter na sima na biso. Au moins on a déjà Corbière ils a déjà on a donc tout c'est la cas Coribima. Toi accompagnant aussi na place des artistes donc tina cimetière donc on est l'ensemble donc tout ça on a vraiment. Les autres ça la passe makasi. Au moins ni vie on a Jani à sali trop na mboko donc à sali trop parce que ceux les autres moni ba pour Firenze na monde de théâtre. Muta influence yé ils a vu na biso Jani Fai donc. Ya moni ba biso ba bokoso. Tous à bien gratté donc na zoé bali sous vie on a tout tourner na eloko moko tableau moko un film vient nga pour Firenze donc ce Nathalie sous ba bon moment on a tout passé na ye donc ça fait pas mal donc yango moni na ye na compagnie vient nga ti na cimetière donc na otika marambo ti na kotongo penati na sukantoko a kotongo penati na sukantoko souvenir ndini ya malamu o lelo ko pesa biso état que artiste pe mi artiste comédien souvenir nini o zanango ya malamu e papa na biso Jani Fai. Ouais souvenir ya malamu na zanango surtout mingi sur Nathalie ba film na ye o a tourna sur Nathalie ba Moscovitch donc ba film o ya tourna des ba souvenir ya bien pour nanga. Vraiment eza pasi bozo mona kaka bazo ko kolobate parce que eza pasi to bungisi o azalaki vraiment mutu munene na monde na biso ya aria netlo bara ya théâtre vraiment eza pasi tozo continuer bozala kaka brancher massivement bo s'abonner toujours na Arti Final Télévision, abonné na biso nyonso bozala kaka brancher, bo continuer ko partager, bo continuer ko s'abonner et ko sala biso bien toza toujours tous les cas. Bon, voilà, on est lancé à Kenya. C'est comment la biso c'est une place à matin. Premièrement, pour la biso mon artiste. Comme à milieu moi à milieu moi tout ça la caisse avec sa caisse ma timbré na ko. C'est la forme de la gata. Voilà, biso teli ma boîte de très beau. Pour ça donc on revoit la montée là qui cherche pas la biso. Donc ça tout le monde va tenir hommage là. Au niveau là. C'est pour moi le soutien. Pour être le jour liaison là, la dernière résolution, c'est qu'on a parlé d'être au beaucoup de donc il faut que y a vraiment dans la table, il y a l'impression à ma belle et puis que ta famille d'abord, elle va que nous aimons ça, nous aimons donc nous tous à ça dernière nous aimons pas donc on va dans notre mot de participer à l'emba. Donc si tu peux l'emba, dans ce cas c'est que bourgeois. Mais on a bourgeois de la culture. Après bourgeois, on dit pas que ça va où c'est pas parce que si il va la vie, on voit les amis comme un tout donc personnel. Merci beaucoup.
continuer je suis avec Jérémy Oyo, tout le monde est bien Jérémy Chabani Oyo Lelo, Azana Top Oyo Lelo, monde entier Bazolandaye, Yepé Aye pour rendre dernier hommage à grand frère Naye aimé Gianni Faye. Mais vous voyez le fils qui a 2 ou 3 questions pour To Kabonanaï. Bonjour Jérémy, bonjour. Naye dit qu'il a passé, vous répétez question pour défouater, mais vous qui Mwanda, mais au Salaki, briefing il fallait pas naïa, mais du fait qu'ils ont acquis le contrat, il faut tout respecter le contrat parce que Moué a déjà mais l'État qui peut battre sur Koyo, Balinagayo à partir de Mwanda, disparition, il y a notre frère Gianni Faye, et ça là qui passe. Premièrement, tant on voit qu'il y a nos sangoana, na mato inayo, sentiment na weza akinde, tant on a sentiment, tu vas penser à sentimeza et sengo. Or sentimeza et loko les autres matamu, mawa, topé sengo, topé passi, yango va bien avoir sentiment. Sentiment de la Guinée. Non, et ça là est pas si parce que Liwa et Gianni écouté l'histoire et puis le tournage à Kevin Sydney. Tout cas, tournage, maman Topaza Kiwana. Tout cas, tournage, moi dans Nayo Kendango après. Mais Liwa et Gianni, et ça là est pas si parce qu'il y a Gianni, biso génération Toye Sika, souci na biso nyo seza kato jouer na baïné wala. Donc biso ba etozi chance de jouer na Gianni et ça là est vraiment pas si. Parce que ça pas si. La vie des autres continue pas. Et là on y nango on retenant la carrière artistique na yo parce que baïné na bino baza bato ba fungula ginzela, on le lobino ba Jérémy bobima bozana ba plein bozana. Te baïné nyo sauté za baïné OP évolution na biso balinga. Non, je sais. Bazali donc baïné le roi ba Gianni tokuta nzela na bango pembe netinga. Na yoka ya Gianni na polémique te, na yoka ya Gianni na makambo bete, na tikala komona te que un jour batumo ba oloba makambo no komba Gianni Faye na kati. Na yoka na ngate. Donc eloko nga na retenir na carrière na ye depuis na yeba ye nande lelo to kabwani ezalaka témoignage na ye ko nga na regarder du point artistique ya musalo to sala. Na bimi libanda musala te pona fréquenter. OK. Est-ce que un message à faire on peut ça la famille biologique excusez-moi. Message à faire on peut ça la famille biologique pour ba perdre fils biologique na bango on peut ça. La mort c'est un habit où tout le monde va porter. Et là on enseigne la famille base à la morale assise. Babeta mabakute bayoka biyoka yokate liwa eza eloko nzamba sala eza naturel. Lobi ezalanga lobi ezalande ko mususu donc muto ko bomba mutu azarate. So nzamba boya. Donc balela ndeko kwa chrétien bakelo kula ndeko na bango batika pe molimo na e pe manaki. OK merci na souci na été so bandeko. Ah to zaki na relation. Pendant so. OK merci. Le caméraman, tant que vous faites ça, vous avez un micro, il faut que vous ayez combien de
Não havia tu usar bota na bom, tu não usa Romi. Ndeni. Oni. Yaya. Madam.
capitaine de l'équipe, il y a le bar de la salle. On a des malades à petit musée et qui est pas de la maman à prendre la vie. A qui est là à petit mana, on a pas de lamba. A qui m'aide, parce qu'au niveau de la vie,
boza moto na pa mapasa. Boza moto na pa mapasa na ofuta. Na bia boza moto na pa mapasa na ofuta. Bona za na filmende. Ana dali boza moto na filmende.
na pesa ndega bani bani kwa hospitali kuna basi bako bana kala mbona na hospitali mbona amona kale sauti kaka bangani wala malembe lenzo malembe Alex Amonio voilà Amonio Wapi? Maman, beaucoup ça. Kwenda
Merci. Vegaou. Nalo belelo mo totonga. Pourquoi na chic choc loenge na bino o bozalaki lelo oyo
balobi ve na biso akufi mpona mwasi est ce que eza ya solo mwasi moto abomie akufi liwa na ye nde tozowaka eyo tozokanda mpo tozokango ndenge wana ondima mwasi mpo tozowaka eza ye ye asali nyonso mpo ekoma bina minute ozoyokana te okoma nazali na standard na list boy original démarche wana banda otambola kala na ezalaka ezali kaka okoyede ngai mpo vega watambola démarche na matanga jani jamais jani nezali na mpona sa mabele te. Merci pour la Vegaou et puis mot de la fin na Rolobani pour le peuple congolais baotala biso. Peuple congolais boye ba comme le bolo ba ka ka ba zo ku famille ba ku famille bino be beaucoup na bino. Ba coordonner ba ku famille boye banité moi ba yeba rezate. Ba méniger ba ku belé. 1 2 3 action. Vraiment merci beaucoup na baladi na biso Active Final Télévision to continuer kaka émission na biso. To continuer to zo na biso to bani bandi ya Nigeria. Vraiment mes condoléances na la famille na imo. Na bina entrée à musée, Donc on a des questions, allez baboni. Ouais, en tout cas, par rapport à gestion, mais pas comme joueur anniversaire. À des bailleurs ensemble, il y a bandé les mettre dans la mystère pour ceux qui et vous partagez comme Marana, fait la petite sélection. Ouais, tu partager Marana, fait la petite sélection Djani, et des bailleurs, il y a besoin qu'il n'ait Djani. Bon, à qui fait, on a toute chance de jouer dans l'été. Mais on s'est rappelé, une fois dans Chaba, que nous avons présenté un fils de Baptiste qui m'a rappelé le match. Mais à toi, on peut s'en conseil. À toi, on peut s'en conseil. Action. Ouais, on s'est rappelé. Nazarana, JB Batou Théâtre, président Baptiste. On a battu un match à haute qui en tout cas, qui a fait un conseil, on va série. Avant, on a une photo. Et puis, ça a parmi les bossières. Il y a la bossière à Balobi. À motiver, on a fait un conseil vraiment. On a dit ça, on a matin, on a voulu passer ma casse. Et on a eu vraiment la partager. Merci beaucoup à Debayor. Merci beaucoup à Balandinho sur la finale. Balandinho sur Active Final Télévision. Merci beaucoup à Boss Nangaï, Boss Michael, Boss M. Merci beaucoup pour vos souvenirs. Bon, bah, souvenir, c'est la rébellion. On a fait d'aller sur le conseil à un souvenir. Pour Asa Soutémé, on s'est rappelé dans le conseil pour appeler ça. Il y a un souvenir. Il y a ma lampe pour copier, il y a ma baie pour décacher. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Malgré tout cas, on a des coquets par rapport à chez. Matin, après, là où on va faire ça. Et puis, c'est fait ça. C'est qu'il va se faire. Moi de gauche. Jamba Bandal. Adebayor, merci. Ouais, merci beaucoup. Nasepeli Koyambayo, merci beaucoup vraiment Nayo. Nous allons continuer mission à Bisso. Denis Yaker, vous avez commis ce le corps. Mon Bamangwa, avec la porte de Mambawa, nous avons moins qu'on est là. Mais les autres bateaux, côte à Mouzindo, Makamka Kabasi, Makamka Kambomo, Kakouela Mbo, Kakouela Basi. Et l'autre, nous autres, c'est aussi Mamoussa. Mamoussou, tu peux théâtre, Mamoussou, bateau de Kalaba, Internet, téléphone, il y a un téléphone, il y a un téléphone, mais si tu théâtre, et baby kaka, kofinga, kochola, boyo, kabisoto, tokoli na boko, tout ça, na bisofina, ango, bana, mikeba, elelo, pas continuer, mustala, autre balo. Bilo, tina, bilo. Total, na biso, ndenge na biso, teke, badoye. Autant, tu as la bataille souci. Tu as la bataille lombe, tu as la masumu, tu as la bataille kala, bamangwa, ou tago théâtre, c'est la ka. Et c'est la ka bongo, que tu as la partie, tu as la bambongo, tu as
génération elele ko bango ko ketu ba ko lu ba poto tout ça bon ko kende poto a problème te bito uta poto e ga to na ka maka na poto nandi maka ndenge baninga bandimi ko na poto meleka na za poto mais na ba ko boma kotika bamba kotika mwasi kotika ndako langa na bon motala na la Congo na ko na poto na boya kana mais na ko maka na terre ba so ba na poto ba ko ka bon bato oyo ko lo bateke ko te kana zo pesa bato ba za poto ba yo kanga yo mizota lo bakate même yo ko to ka lobi ba yo kapenga voilà moni bato ba za poto surtout biso to za ka théâtre bato théâtre lelo ba za poto ko wela kaka poto eza mo malamu eza mabete mais loko moko bato zo la poto ba meka nanu ko longola biloko bato ba kaka dernier atala kibo moi ti dernier atala kibo ba komene ba talibo to longola biloko wa to zuwa nanu responsabilité na muto akombisi bembe atani ko longola poto ti awa po bango pe no bilobi ko ko yela bango mais ba discussion wana eza te pona kukumisa mama Denise Rakero to kumisa ye muto asali bito segole to zo mona bembe atani yango moni bata poto atuka eloko atola tango na kata mitu na biso concerne mama Denise Rakero makambo asali c'est vrai ba mama mutu basala biso makape minene to beto maboko nzambe pe apambola bango mais tout royo to beto mama Denise Rakero maboko bo asuki biso bata théâtre amoni biso valeur to komina ba carte ngamu yo meko bana botama nazo carte médicale nazala ngo eza ça c'est fantastique hôpital on a koke de trucs là-bas na foutre le côté likolo nani ya mama Denise Rakero likolo ya première dame de la République bana la botama tala lelo to kolo ba muke manani yani mota kufaki mama Denise alua vio po kaka ya di mota habite ele ko na tozo tiango na mitute na zama kamene ebite moi souvenir ya ndongo ja ele kino jani ezate bon jani o moni jani to fana na kasemo biso na yete banda mutala ko kende ko luka mutala na talo mo tite ko tabaya gadia ngana okay to joua groupe moko na jani na ngai muyobe ko to daka groupe moko marqué o moni groupe ndenge kabonaka mangwau da nani ngadia bakabodi ndenga na beza kana la sala groupe voilà merci beaucoup na babone na biso nyonso ko la activité de télévision merci na bino merci na baibali na fleur yamba ici na biso mission na biso na tozolena parce que la tête de la pajani parce que tika nzoto na ye na tika wapi akopema na kimia merci vraiment na babone na biso merci na boss na ngai boss ebele ngawa belo ko tani ko bizali ko ya bye.